DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le GACH, Groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement, est une importante ONG congolaise basée dans la province de l'Équateur, en RDC. L'association caritative vise à protéger l'environnement et ses ressources, tout en encourageant le développement humain de ceux qui y vivent, comme les communautés forestières et autochtones. Depuis 2012, il était passé de la cartographie des territoires traditionnels qui n'étaient pas encore reconnus par la loi, à la sécurisation de ces terres en tant que forêts communautaires officielles, et l'amélioration des moyens de subsistance et de la protection des forêts sera leur prochaine étape. Leur programme de forêt communautaire vise à améliorer les moyens de subsistance tout en réduisant la déforestation et en protégeant la biodiversité dans le bassin du Congo, par la création d'un modèle efficace et évolutif fondé sur les droits et les priorités des communautés locales, y compris des groupes marginalisés tels que les populations autochtones et les femmes. Afin d'accueillir les représentants du GACH à Makanza, une grande mobilisation était organisée, mais cela passait également par une récolte des fonds. Ok, merci. Bande kubalande pubayoki koko enizi auti kolobana lokota na biso ya mbenga. Ayebisi banso bazalaka ba représentant ba clan. O bayaka kosala formation na GACH. Yo moto yebi chaque clan na ba représentant o bayaka déjà la bonne zali. Bon, mais nous sommes sur le 20 000 parce que nous allons la fête. Tu peux y aller,
ya basepeli mikano na biso nye mikolo mememe na bayi yango na manaka mpo bapesi biso lokumu ya mboka na biso tozama na biso na yango tozali kobenga bino malamala tozali kotanga bakla oyo epesi nano te me lelo togarde lobi tokutana na gashi kuna mpona kozwa mabongisi moko ya kitoko mpona kosala esaloko yango malamu bongo tolobi na radio mambala mingi na mingi ezozala pena malamu te komazala na radio boya na malumbango tokutana tosolola kuna na gashi ekozala malamu moko na moko oya na yo meme misolo 20,000 francs ndeko oyo azwami na clan moko na moko soki boyebi te moko botindaka ye comme representant ya clan azali te ato aza na mobembo yo moto ozwami na clan wana bosala contribution na bino ezali mpe mbango ebele te 20,000 bomemela biso yango kuna na gashi tokoba place nini yango ekozala mpe makambo nini oyo tokosala mpona mabongisi ya mosala oyo tokoki kosalela misolo wana 20,000 namoni nakomi presque na suka koloba ebele te bandeko bazali bana ebele topesi mbote na bayebaso bazali kolanda biso bayebaso ya mboka mabembe mpe mbenga na bayebaso bayebana ya mboka bayebaso bazongi na territoire ya makanza kobanda na secteur ya ndobo bangala mpe moko baso bazongi na bisangano tiako minene mbote na bino namoni na suki wana nakobane bake ya bobo nani pole ari pole olowe suke masolo laka biso nanda osuka asanda yango bele kitoto ko enete mbele oko ka pene seluma na lombangu ke oko mawabo mpo toko ka ne butolela su masolo mabiso bombe mpo opa yanga na ka pinya be mabeme na mbenga besu na ko pinyi bino besu mbote mwanda mbongo konjoka na bana na ko pinyi mbote sere adolo oloboboka yaka na bwato buibo sengisami na buli na presence ya ope esengisami pe be na buli bino besu banaka bamboka na baja na mele besu to kopini be mbote ngana suki wa matoni merci bozonga malamu matoni mingi bande ko balandi tozali siku kuba koyamba tutanga sangwa mawe ko libiso sango ya mawa ngai serviteur mangangulu Samuel Doris nazali ko yebisa na bayeba ni bonso liwali ya bakula kabayeba kofi na mboka boso magasu ezali papa Moïse Baingongo pe papa Pierre Mabaka milimo bango mipema na kimia tuzongeli sango ya mawa ngai serviteur Mambangulu Samuel Doris nazali koyebisa na bayeba ni bonso liwali ya bakula kabayeba kofi omboka boso magasu ezali bongo papa Moïse Baingongo pe papa Pierre Mabaka milimo bango monso milimo pardon mia bango banso mipema na kimia motoni mingi nakanisi tu